collectif sursaut national bazalaki la campagne de sensibilisation lobby pour na côté la troisième mandat il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de la République démocratique du Congo kasi incident ya makasi esalama kibongo bayeba kibongo ko kanga Denis Esanga oyo azali président ya vol soi-disant qui azalaki na mikanda ya autorisation te kasi bayebisi biso plus tard que avant la cérémonie na bango basemaki autorisation badétail bozali kozwa yango na édition ya lelo. Martin Fayulu asengi na apôtre Roland Dalo apesa conseil na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na makambo oyo etali révision ya constitution pe surtout ayebisa ke orgueil ememaka na chute population oyo bayoki lisusu Martin Fayulu kozongela Roland Dalo bazangaki maloba te na micro ya KLB esengeli boyeba pe lisusu que Augustin Kabuya persiste et signe que constitution oyo République démocratique du Congo ezali nango ezali bongo malédiction ba dossier wana nyonso bozali kolanda yango na KLB News alelo. Lancement de campagne contre révision la constitution na collectif sursaut national et salamaki bongo lobby incident monene bakangi Denis Esanga ba menacer boyebi ke tolipi ya droit de l'homme biso na KNB tolandaki sima la détail bolanda na reportage oyo. Samedi 9 octobre na Fatima, groupe ya ba politiciens essentiellement ya opposition balansaki sursaut national oyo esangisi ba parti politique na ba membre ya société civile pona koloba non na troisième mandat ya Félix Tshisekedi. Lobby jeudi 13 novembre collectif oyo babandaki kosala sensibilisation na batract na banzela ya Kinshasa pona ko passer message wana kaka ya non na troisième mandat. Pona ko passer message wana kaka ya non na troisième mandat pe ko annoncer meeting na bango monene oyo ekosalema na Tchango le 16 décembre ya année oyo. Malheureusement pour la bandeko ya collectif tango bazalika kosala bisala sala boye 207 bimi police akwei wana lokole loko mususu ba s'interférer pona kotuna bango mikanda na bango bino moko boyebi ba policier ya Kinshasa. Selon ba organisateur ba informaki hôtel de ville ke ba kosala activité oyo ndenge constitution ya mboka ezali kosenga kasi ba policier ba boyi yoka incompréhension entre Denis Esanga oyo azali président ya parti en vol na ba policier. Avec tout le respect que je dis ceci, vous avez Komaki ya simbande bendande laissez-moi toucher le sol ba yebisi biso que ba policier ba interpeller Denis Esanga
quelques temps après bayaki ko relaxer ye. Kasi selon Augustin Kabuya balobi ke ezalaki pona ko protéger Denis Esanga na mobulu ezalaki na victoire nde ba policier bazwaki ye pona ko protéger ye. Entre-temps ministre intérieur côté na Jacquemain Sabali alobi ke cérémonie wana bazalaki na documenté kasi na ba réseaux sociaux document pe ebimi. République démocratique du Congo esengeli to yeba ke ezali membre ya conseil ya droits de l'homme na Nations Unies. Et l'incolobake, liberté d'expression pe ya manifestation esengeli ezala garantie pour na ba citoyen nyonso. Entre-temps, bandeko ya sursaut national balobi bako continuer ba activité na bango pour na ko barrer route na système ya changement to pe révision en constitution pe ko boya troisième mandat ya Félix Tshisekedi. Martin Fayulu Madidi a sengi na apôtre Roland Dalo apesa président de la République conseil na makambo etali révision ya constitution entre-temps population tokene komona na Kinshasa et kamwe Martin Fayulu mutu alongwa mutu a Philadelphie ndenge nini akokotsa lisusu apôtre Roland Dalo na makambo oyo na kolanda na bokebi moyeke lebi solo Martin Fayulu asengi na pasteur Dalo a conseillé le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour que a changé la constitution. Bon, je ne sais pas ce qui M. Martin Fayulu a raisonné, madame. Je pense que pas le président de la République, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Martin Fayulu a un frère à l'église. L'assemblée de l'église locale. Pasteur Nabango a taillé le local nous passer à Dalo, à Benakaye, pour Basolola, beaucoup là frère, Baye Banini, Oyo Bako Sala, la divergence Nabango et à Brisen de Kato, pour mourir qu'il est de l'avant. Martin Fayulu a bien acquis. Mais Martin Fayulu, ceux qui avaient conseillé Tshisekedi, a changé, a eu sa pasteur Dalo, ou a eu sa président de la République, a changé la constitution. Le mal dans la constitution, pardon, Azo Kamade pourquoi tant qu'il a changé la constitution. Or, la constitution est la constitution de Congolais. Je ne sais pas ce qui m'appelle Fayulu le Congolais. Pour ceux qui te définissent la constitution, ils ont ma cambodélé à ma bien la constitution. Vous voyez, le biso de Congolais, là en tant que Congolais, tant que vous avez un changement de la constitution, je suis la vie, mais je suis parce que la façon dont élaborer la constitution, ils ont l'intérêt, l'intérêt à la bataille. Bon, on comprend que ce qui Pasteur Rollo a promis pour te parler à gouvernement, ou bien Pasteur Rollo a promis principe que ce n'est pas la chef de l'État à comprendre. Comment ça fait que les gens ont évoqué le président? C'est même que l'opposition, comment ça fait que nous continuons à le bassin de Joseph Okaté? On comprend. Changement de la constitution, à tout ce moment que nous sommes là dans le monde. On ne change pas ce que nous avons fait, mais on va changer pour notre commerce et tout fait que nous avons congolais. Nous avons la situation dans les Zalaki. Tant que nous avons quitté, nous avons la situation dans les Zalaki. On devrait bien. On va prendre. C'est la bosse de la santé. Les gens ont mal été bâtis comme ça, parce que nous avons ça du pays, on va comme tout. On comprend. Et on dit ça dans les opposants, il dit que nos pasteurs ont un porte-parole du gouvernement. On dit à conseiller qui est président. On comprend. Force de progrès, il y a eu des pestes balobi que l'ambassade de la France et Kanga dans la République démocratique du Congo, pour selon Bango, France, bazali ko côté la Rwanda, politique, mais ils allaient bientôt entre RDC et la France. Dans les détails, il y a un reportage Oyo, il y a façon qui rombe. Jeunesse ya force du progrès bazali na kanda makasi contre France pour balobi ete bango bazali na sima ya Rwanda nde bazali kotaki République démocratique du Congo basengi na France akanga ambassade na ye awa na République démocratique du Congo. Liboso ya ambassade ya France batumbi pine na ndenge ya kosakana te pona kolakisa ete bazali na kanda makasi
contre France. tozali awa liboso ya ambassade ya France toye kodonose bantivaleur oyo ya bafrançais oyo na hypocrisie oyo bazali kosalela biso na kati ya mboka na biso yango omoni biso tosali descente awa mpona kolakisa bango ke ilfaut bakanga baambassade na bango bazonga mpona hypocrisie oyo bazali kosala na kati ya mboka na biso Congo. Entre temps tozali déjà na nzela oyo tozali kolancer un message na jeunesse congolais nyonso mpona changement ya constitution. Changement ya constitution parce que constitution wana ezodépendre na baoccidentaux ezodépendre na congolais te yango omoni biso tozolancer déjà message na biso na jeunesse congolais nyonso azala éveillé mpo déjà jeunesse etelemi. Bye bye, ciao. Tozali kotela pe tozali kojimele awa population esi ya telemi soki dossier oyo ekosuka ndenge mpo bazali pe ko réclamer révision ya constitution esengeli esalema kaka ndenge tata mokonzi ekolo asengi. Constitution oyo République démocratique du Congo ezali conseil ya sikoyo ezali malédiction pour na pays maloba wana ezali ya Augustin Kabuya oyo azali ko persister pe ko signer que constitution oyo ezali na ba faille ebele et puis ba opposant mingi oyo bazali ko luka ko battre la constitution na lelo na ere ya référendum ba bataki campagne contre constitution oyo ye atikali na logique ya Etienne Tshisekedi wa Bulumba badeta ndenge population réagir na micro ya Miti Mafuta. Eza ya maladie ya malédiction parce que eza ya biso ba kongomani te. Eza constitution rédigée par les étrangers. Problème na biso yango wana. Pourquoi pas kofandisa ba congolais ba kolo Congo, ba mayeli na bango ba congolais, ba sololi ba rédiger constitution ba congolais mais que notre souci c'est d'écrire notre propre histoire. Congolais il faut comme histoire na yemoko. Toboy histoire ya Diego Kao qui a découvert l'embouchure du fleuve Zaïre, du fleuve Congo, eza lokuta. Biso moko tolingi to yeba et puis to koma oyo eza ya solo. Le Congolais a droit d'écrire son propre histoire et de se dire que nous sommes bantous, propres et responsables de faire ce qui est congolais pour les Congolais. Naza très d'accord, naza bina liloba moko la secrétaire général na biso ya IDPS pour la ZPC ba mbote pe balungu balokumu na ba félicitations ebele ba bitumba wa solité. Mboka la saki appelle na ba Congolais tout pour sauver la constitution des malades, pour sauver la constitution où ils sont favorisés jeunesse. Il y a un secrétaire général la biso Augustin Kabuya, leader ya masse, leader ya charge ya jeunesse, après ça qui mbela que la jeunesse tout et bima na balabala pour la contester ba yini pouvoir ba yini mboka pour la luka jeunesse aloba oui la réforme et révision constitutionnelle. Il y a un homme qui est jeune congolais, l'autre demi pour soutenir Maloba Moko Djamboka, qui va ça la réforme constitutionnelle. Il faut changer ngo. Pour bango tout ba lekala top Congo et la propagande. Bango tout ba loba ko changer ngo. Moïse loba ko changer ngo. Fayulu loba ko changer ngo. Comme ministre nani pe suke belé wana. Alba ko changer ngo. Mutu tout andima ba ko changer. C'est pas ça pour la nini. Ba changer ngo pour la oyo, aloba ke soda futa te. Chanjango elongwa mbile fa futa na ka oui na ka d'accord na ye Kabuya tingama mukota mboka chanjango. Bentexco Mosungi ya Mabota ya Kinshasa azali ko continuer ko servir bana mboka. Bentexco a une fois de plus ko talisa bandeko nyonso oyo ba client so balinga kolia saucisse balinga koteka saucisse pour tezana ba bénéfice belé saucisse à Bentexco ebima déjà comment nango Texas saucisse ezali saucisse kitoko oyo ezali na 6 saucisse na kati ko kalinga ngo na maki ko kalinga ngo na sardine o diamant to apollo to ko liango ya pamba ndinga awa na tuna lipa na o ozali kolia na sengo au déjeuner pe au komi na santé kitoko yum non meti pâté de bœuf à Bentexco to abengi Dallas occasion pesa milio ya koliango ya kosomba ngo ya koteka ngo pote Dallas pâté de bœuf eza kitoko makati surtout ba maman nyonso mapa en tout cas to sengi bino bosa la ka yango eza na ba bénéfice belé ozali ko tcha couillère moko oteki di panao couillère moko oteki kiyandi pa bandi kono suba zali ya ko sepela pote yango ezali ngombe na ngombe misuni na misuni
mokura ezate mafuta ezate ezana saveur ya kitoko ya ngombe oyo uti mboka Brésil. Tala particularité ya Dallas pâté de bœuf betosko abimisi ezana marché kili okuti yango koleka yango te. Problème ya mai na masina peto Congo si ya régie des eaux etoboki na ba pompe mai ezali ko bima lisusu te population bazali obligé ya kolanda mai ti esika batio etoboki ba détail bolanda na reportage oyo ya Fasoki Robert. Yango bakonzi ya régie des eaux bazalaka to pe bazalaka te tala tuyau oyo banda ekatana epesa population ya quartier boba pasi pona kati ya mapango mai ebimaka lisusu te bato nyonso tu bazongeli système ya village esika nini bakutanaka na ebale pona kosokola bilamba kosokola basani kotoka mai ya komela awa kasi tozali en pleine capitale ya République démocratique du Congo na masina awa population azali ko souffrir makasi esengeli bakonzi oyokela bango mawa nde babele panda chacha to bakili panda to bakili mai bimaka te papa mai bimaka te kaka boy to mone mwana mutaye papa peka mai ya komela bongo le dire zango akufa do mai mama na makolo pas biso tozo lia te kaka fula akuba di bondani awa papa bondani na bango awa bondani na bango na basi na mibal bakaka awa mitakala bazo suka mitakala biso ba mama boy tozo bona mitakala wana bana na biso eza malam tanga no lo kabuda pena gama yawa na makolo date mai bimaka te papa mai bimaka te kaka boy ba mai na ba pope bimaka te tala mai to koma komela pasi na pasi ato souffrir omo na pasi makasi papa président élection likambo awa moye zate fatie batunayo esengeli kozoka soin ya biloko ya leta po boye ezali pasi pe mawa tala ndenge retrouver esika moko na ba mama mikolo bango nyonso tu esengeli ba maliba po na bandako ebimaka lisusu te régie des eaux sala makasi ya kobongisa tuyau oyo po na ba mapango mai ebima. Kinshasa eleki partout. Ville ya Kinshasa, ville ya insécurité, toyebite police tokosuka wapi awa tozali bongo na masina Petro Congo na quartier Fumusuka esika nini deux bandes ya ba jeune kulu na bazali ko s'affronter balobi na sima wana ezali na mutu moko boye aza politicien apuyaka pe bango côté mususu balobi commandant ya sécurité oyo balongoli yende mutazali ko causer insécurité batu oyo bazali kuna bazali ko souffrir pe kolela bazali bongo na micro ya Fasoki Robert. Insécurité awa na masina Petro Congo na quartier Fumusuka pardon ba avenir à côté oyo population azali na kimia te po ezali na ekiri oyo ezali kouta avenir Ngindu na avenir Ngoi bangonde ba cha population côté oyo mal à l'aise na bitumba na bango na ndenge ya kosakana te tala neti boutique oyo bozali komona ba yana pokwa ba pikola porte ba koti na boutique ba bimisa biloko nyonso tu oyo ezalaka na boutique okanisa bangonde ba kolo boutique nde ba déplacer biloko na bango kasi bazui yango nyonso tu bana ya Ngindu bakenda na yango tozana kimete bakununa basa ebele tozolala te bazobotola bato biloko babotoli bana biloko yaya babutu tozolala te bazobotola bana ba telefone ba machete bazozwa balebi bao basomba machete po babanda kopesa bakununa babanda kobunda nango biso tozana kimete mpona kimie kote tozana yango te tozana kimete yaya tozolala bien te tozotambola pe bien te tozana pasi makasi pasi afrase sécurité tomona moya ya kovanda kimie yaya tomo kobanga tina ndenge ya kobima soki obimi 5 heures nani ntongo etani bakangi oyo babotoli neni saki soki obimi boye okende boye yo wana bazolanda yo na nsima bauti kobotola mama moko saki boye bana mibali babotoli ye saki balongoli mama wana bilamba ye bazwi mbongo atie oyo atiaki na kaliso babimisi bakei nango batala biso likambo ya koto oyo toza na pasi makasi tozolala te butu mobimba bakotambola bazomata makuta bazomata bakita soki babandi 21 heures jusqu'à 0 heure
donc kuluna etomboki ya mabe kuluna etomboki ya mabe donc awa wana masina Petro Congo awa donc toza na insécurité ya makasi donc tolalaka te donc courant eza te kuluna epai tozoyeba te tokende wapi barenforcele biso sécurité tolingi tofete kimia tozala kimia kuluna ezala su te awa ekomi bato baza na bambongo bakomi kokende bokofinanse bana ya ngindu ya boye bapesi bango bamasheti bamatere mpo baya kotake bana boye donc mystique awa mwa eza te donc bato ya mbongo bakomi koapuye bakuluna na nsima donc basala désordre juste mpo balongola mokonzi moko boye ya polise azalaki awa na rai sikoyo ye alingi bongo te alingi kaka mokonzi azalaki wana azonga wana nde azotinda mbongo na ngindu kuna basala kuluna aya mabe donc kuluna le journée banaki banda 1h ti 8h tolaya na kuluna tolamuki nango esalemaka nayebi ke bana mibali nde basungaka bapara basungaka bamama basungaka mboka lelo biso toboti bana ndongo omona toteka matembele toteka ngai mpona totangisa bana na biso bazala ya batanga lelo papa bana babebi bana bakomi kosasa biso kokotela biso elisasima basala na ndako bakoti na ndako bazwi nyonso basali oyo balingi basokisi basali oyo nyonso balingi papa leta eza te mundele oyo asalaka ke makambo oyo ezalaka te eza moto neti biso mpe osala effort osala mpenza eloko ya koloba ke makambo oyo esila bana mibali eza bana tozobota lo basonga biso lelo papa bana bakomi koboma biso bana bakomi konyokola biso mpona basumu nini tosali oyo ya Kinshasa tosambelaka moto na mo Kinshasa mpona eske ville ya Kinshasa ezali na bakonzi ya la police po population ya quartier Fumunsuka na Masina esi balembi po bandaku bakimi bazali lisusu kokoka ata ko circuler te soki ozali libanda miyebelaka déjà avant okoma ndaku benga bayebisa yo situation ya kote kuna po soki te oye na loyenge yo pe okozwa lichette na bitumba oyo oyebeli mutu na makolo te kasi selon ba information ba pesi biso ezali na batu misusu oyo nde bazali kofinansier ba jeune ya quartier Fumunsuka na cause ya un individu oyo ya la police nde bayebaki na kolongola ye kasi bato misusu basepeli te selon population bakonzi ya la police esengeli ko renforcer sécurité côté oyo pe ba auteur ya ba trouble oyo esengeli kotia bango maboko po population azali na posa ya kimia na kati ya mboka na ye mboka bana TikTok ya lelo miti mafuta a sélectionner les bisoli bon nabi boy lokola villa Kisasa ya Kinshasa te Kisasa uta mangengenge abima bota les 4 esprits les 4 êtres vivants abota changumo amba lukonga na funa ya bisika Kisasa yango l'état chango Kisasa ya mulai lokola kokoti abima mangengenge on va les 4 êtres vivants les 24 VA entre les est égal à 24 communes ya bakomba bato lokola ngale mazamu keke ya amuteka braza akatanga munangando ayokuta les chefs coutumiers akati flevo na ngando ngale makata na ngando comme ni mutabota ngalema comme ni mama la reine de Matamba abota 5 personnes abota roi makoko abota fumu de Chassa abota fumu ngobila abota nini roi opotaba ngeli opotaba yene fondateur à pompage arayaka osala pompage ngeli opotaba abota roi makoko hilo mais AP ba roi makoko ya mibale makoko ki vivu na makoko bilé à côté ba umbu ala tsina Kinshasa mais na ngambu pour na ngambu ya ki roi makoko hilo mutabota mana reine Matamba lokola ngalema zaki yaya roi makoko akata na ngando aki na Kinshasa akuta le chef coutumier ya ki pêcheur akata na ngando akuta le chef coutumier ngako ekonzo bakuba sola pene Stanley po Stanley mo Stanley Stanley babingi mo Stanley aye comme ça mon ngali mo konzo mon kulu avant Stanley ya avant ngali maya beyegi mon konzo mon kulu Stanley aye bapesi mo Stanley et bongo ba ancien appellation ya ba commune tanga ngona oyebi yango yo yebi Congo yo yebi Congo
lokola ngiringi balongo pinzi Kasavu balongo dendal Lingwala Saint-Jean Matonga Requin Gombe Kalina yape Kalina uti a parti ya mona mikwa batu autrichienne Kalinien yaki Bexo de Kinshasa yaki Ngalema pona Ngalema bamona pe mikwa batu avec Jimmy Mukendi sans filtre et sika boyo kaka ba analyse par rapport à l'actualité mine ezali kokena mboka mikolo ko raté avec Jimmy Mukendi kende kolanda intégralité ya masolo oyo ezali kobetama na page Facebook avec Jimmy Mukendi na TikTok avec Jimmy Mukendi surtout intégralité na chaîne YouTube avec Jimmy Mukendi bokende ko s'abonner mobondo kuna comme ça bobanda kolanda toujours actualité ndenge ezali koleka na RDC. Batuno sur l'Union sacrée va se retrouver dans la parti politique na bango. Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale. Sam Malukonde, président ya Sénat. Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre na gouvernement. Bati Lukwebo, deuxième vice-président ya Assemblée nationale. Nani ya Sénat. Christophe Mosso, deuxième vice-président ya Assemblée nationale. Tout le monde s'est retrouvé immédiatement. Tout se rappeler la guerre Mosso na Kamerhe. Mais Augustin Kabouya jusque maintenant a tikali na l'Assemblée nationale. Et puis on a joué depuis Masolo Yakisanga au chef de l'État confirma qui Maloba o déjà ko bibana munoko Augustin Kabouya bien avant. Tout le monde que parmi les rares au bazana odeur ya sainteté na président Félix Tshisekedi c'est Augustin Kabouya. Et puis Togo Sanate na minute o azali chef ya parti. Nous avons fait cette réflexion moko na lobaki yango. Président Félix Tshisekedi ce qui a péci à réussir qu'on changer la constitution mobilisée pour retomber dans la révision partielle, c'est-à-dire qu'on touche l'article sauf l'article stratégique qui n'est aussi mamaté. Ou ça là peut-être que glissement est ça la maté, deuxième mandat est ça la maté. Parce que quand Augustin Kabouya a relevé parmi le fait que la constitution a biso et là on malédiction constitution. Bon, il y a bien que la constitution a biso et la chef de l'État surtout ce qui élection et salamina noté. C'est-à-dire glissement aujourd'hui à 2 ans à Kabila 2016-2018, ce qui élection et salamité même pendant 5 ans, président de la République Songolo Pakala a reconnu na pouvoir, quelle que soit pression, mais ils ont comment vous allez légal de pouvoir parce que constitution et l'homoni était après faire un mandat naïe. C'est-à-dire, président Kolomba, ti président Moussoussou Agoya, ou on appelle sous piège Moussoussou, il y a constitution. Mais quand cela ne tienne, est-ce que on a pété Augustin Kabouya, on a pété, avec qu'on a pété dauphin à Félix Tshisekedi, attaque tout bâtiment, on va réfléchir à moti. Sur le plan politique, par rapport à Moussa Lassali, il est vrai, beaucoup de gens vont dire n'importe quoi, mais par expérience, il y a politique, il y a Mboka Nabiso, Nandini Kumbe la Maka. Politique, dans le bras de tika la yango na ba politicien. Commerce, tika la yango na ba commerçant. Ce qu'on yebi makambo ya politique nenge fonctionnaka. Au moins que Augustin Kabouya a toujours na côté extrême, il y a UDPS, a tikali toujours na idéologie, il y a UDPS, et puis au début ceux qui ont un tort, nenge pe Etienne Tshisekedi ezalaki na suka ya kaka a kozwa raison. Voilà exemple en plein politique. Donc, si on comprend le langage politique, risque zali, on comprend les peu mabé ou tout ça koloba. Mais moi, quand la biso n'est zali kokende, mutu na mutu, et c'est qu'il y a stratégie, n'est zali kokumbe la masolo nae. Surtout opposition. Opposition, c'est qui va continuer la distraction. Il y a des médias, il y a des réseaux sociaux. Il y a des gens qui la bisala sala, sans qu'on peut le vrai problème. Pour retourner à la question. 2028, président na musikate. Opposition, est-ce que vous allez préparer l'élection? Car la constitution est au Loba, et si la mission libabé à loi électorale, les gambas seuil, tout le monde s'en a noté. Les gambas seuil à recevabilité d'abord, il y a nombre de candidats. Les gambas seuil, il y a élection. La caution, est-ce que ce n'est pas le moment de réfléchir? Il est vrai.
opposition ba ça la deal na bango majorité pe ba ça deal na bango pour conserver pouvoir jeu politique ezali ke o ya ko gagner o ya ko za na réflexion plus abouti na ba ko kubela ba congolais entre temps objectif ya bato wana nyonso to pe congolais nyonso azali la poste sociale ezala bien alia alala c'est-à-dire azana ndaku et puis biso zana na ba bloc wana élémentaire selon pyramide master biso to wana on a c'est mais na ba pays mususu ba luka de ba faire innover mboka na ba technologie na makambo belé ba laboratoire ba na ba prédiction ya ba 20 ans 30 ans ndeni pays na bango ezala surtout côté ba Chine côté ba Japon côté ba Corée ba réfléchir déjà plus tard à pays na bango mais biso to wana on a ba question ya ba embouteillage et zo sala que président de la République atika ndako na atika bureau na aya ko bima aya ko gérer le cambo oyo tant sous beaucoup mais ça fallait gérer tant sous commandant la police ya quoi il fallait gérer tout peut tant sous gouverneur mais il fallait gérer mboka to na suka édition lelo nazaki na plaisir ya ko présenter bino yango actualité était les baraté na ba page na biso KNB News Facebook na page na biso KNB News TikTok et surtout na chaîne YouTube na biso KNB News kuna actualité était les makatier à chaque fois toujours qu'on continue ko pesa bino ba nouvelle en continu to lobi biso tozali ba professionnel biso to sala musala ndenge elongo bani ya ko samba ezate magazine